bana ne Congo bandeko mondi mobimba ba oyo babengaka batunaka ba question ba l'air moko nazalaka penza obligé te nasala ba vidéo na répondre bato parce que makambo mususu ezaka nango inutile pona ko répondre yango makambo mususu soki eza important nakoki ko répondre pe ko limbola mais oyo nakomeka ko limbolela bino pona faciliter les choses na ba oyo ba mona ki kanda na ngai ba oyo mususu ba yebi ngai ba kamwa ki mais pourquoi osiliki boye comme na niveau boye ba pesinga ba opinion na bango pe alors tu vas répondre bino bande konanga vous savez toza ba dilt nakoloba mwa mingi na ba parabole non mekapi ko limbola makambo susu bandeko makambo oyo etali basi kolinga basi moto na moto aza na expérience na ndenge na ye mais lokola ezali bolingi nga na limbola bino bato oyo bazotuna ngai pona video nasalaki sur nalobelaki Chimblo c'est un petit aza mutu moko aza na ndako te aza mutu moko oyo azoyenga na mokili aza mutu moko un jaloux oyo akokaka biere te alors soki azofréquente yo atali yo mwa mbongo ya vin emonanaka mwa whisky ye azokoka yango te akomaka jaloux nayebi te soki ezali ndenge na ye nga nayebi ye te namoni kaka na poto donc naluka mpe amitié na ye te nayebi ko te ndenge akomaki kofréquente ngai mais je sais que bangole oyo tokutanaka ye mpe azalaki koya donc atalaki relation na nga na bandeko wana c'est comme ça ye approchaki ngai mais ezalaki nango amitié ya intérêt donc soki ayeki kokotoye ngai akomela mwa bière akomela mwa vin parce que nga nayebi ndako na ye te naye même pas avandaka te donc nayokaka akendaka Kisasa kozwa mwasi moko ya moluba abalaka na Kisasa pourtant na poto basi bazali biso to nga na Angleterre awa oyo etali basi nalinga kolobela yango mingi te mais nakolobela yango lelo nga na bana basi ebele donc basi ebele désolé naloba yango et puis basi yango bazoyoka nga parce que ezali télévision donc mokili kotala yango Angleterre mokili kotala yango donc mwasi tu oyo nga na bima na ye tozala ba camarade donc naza un peu droit na vie nanga donc na pona ngai na considéraka basi eza nature nanga na kajolaka basi na kobatela yo na kolinga yo na ko prendre soin na yo na ko considérer yo camarade nanga na ko considérer yo mwasi nanga mama nanga eza nature nanga mais omoni basi mususu ko zo batela bango tellement ya mingi okomona babandi ko abuser l'air moko alors nga naza muto na vie na décider so ça na décider nazonga sima te naza eza nature nanga naza na eloko moko te oyo ezongisa nga sima mpona eloko oyo te ata oza na mwasi badiama obisaka badiama soki nasi na décider nako ekarte yo donc ngai toujours nakobandela vie ya zéro donc oyo nazoloba ezali video ezala bapara na nga ezala bacamarade na nga ezala peuple angolais peuple congolais bayebi nga donc ce que je dis parce que ezali télévision nazoba vérité donc moto aza te ako contredire ngai mais oyo etali basi bandeko na nga naza na mwasi te oyo akobima na télévision alobi ke mwana mobali wana aza mutu mabe nga nabimaki na ye anyokolaki nga mwana mwasi wana aza te soki mwana mwasi wana azali alo ngai nasali défi na mwana mwasi wana abima alobaki te en tout cas mwana mobali oyo aza mobali moko mabe aza trop méchant anyokolaki ngai mwana mwasi wana aza te le preuve aneke donc mwasi tu azaki mwasi nanga tokabwana donc soki bamoni ngai mona o zana somilo 20 natuna bango mais soki tokamata nga 20 mpona nini yango moto na moto azaka na explication na ye oyo ifale na bota na yo natuna bango soki tokabwana mpona nini yango
bapesa nga réponse moko te oza méchant soko siliki olimbisaka te. Donc nga nazaka fou pona silika te do soko zaki mwasi na nga nazobondela yo nazobatela yo ale okomi kosala makambo ya mabe parce que osana mobali oyo alingaka yo abatelaka yo oyo alazo aso bolingo. Naza tellement romantique, naza tellement caring. Alors batu mususu ba bizaka y compris mibali. Donc mona mutu mususu azwe loko na yo akena ngo soko sengi mutu akomi tu kotombokela yo. Do timu ko na kotomboka bongo akona ke donc ngana tomboka pe. Donc na batu mususu taona tomboka ka du fait que quand déjà idée na ye envers moi ka mutu na ko pesa za ne simple alors bakate donc na ko mela ye loko. Alors tina tomboka ka na coup de tête do tia la mutu soki wa l'hôpital a comprendre que ah mais mutu na zoko mona ke no mutu ya pamba pamba oyo ye mutu akosinga na hôpital. Seconde bazoka mayele. Donc nga pesa ka faute na ngate donc taona tomboka ka za faute na ngate. Pour ce que na tomboki na kota na monde wana ezali monde ezali invisible bino boyebite parce que na la sala monde wana te. Et puis trop l'accès à monter na vie. Alors basi pe basa ndenge moko. Vous comprenez? Donc nazana moi c'était oyo na nyokola na vie na ngazate. Pour vous dire que basi bango tout donc na sali défi. Ce qui moi si oyo mananga ngana nyokola avant Angleterre azali abima. Na bana basi belle. Donc nako donc ba mikonzi, ba mindele, japonaise, ba américaine, ba sali, ba sali Angleterre, ba congolaise, ba angolaise, ba sali Angleterre. Donc ba ivoirienne, nous ont parlé congolais zo monanga, angolais zo monanga. Donc on a zoloba et c'est na caché en côté. Alors mutlo la chimblo akoki ko se comparer na ngate ya ko parler nga makambo soki ya mwasi soki nini yo teme parce que yo zo silika tamso abotola ke mwasi chimblo azana niveau ko botola nga mwasi te ngana ko botola mwasi ya chimblo bien que basi musu basala berere ezali normal nature na bango mais ngambu lokola chimblo azaya niveau na ngate abotola nga mwasi non ngai na chimblo to botola to wela pe mwasi te. Donc yango nalingi na éclaircir bino et puis fi wana azali moto moko oyo ayibaka comme j'avais dit na yebiete Salomon ayaki ne parce que azalaki mwasi ya Salomon abalaki na ye il fallait que mutu moko oyo azali propre oyo azali organisé. Je pense que c'était comme ça et comme aki tina maboko nanga mais moi si wana de nature j'ai compris ayibaka sikoyo moto oyo abaki me ndenge nini sike mwasi yango zoko bimana ete te mwasi wana nazalaki ko bimana ete pe nalingaki ko bimana ete. Les gens vous devez comprendre. Moi si mususu azali akolula yo amoni yo guna ye ate oyo zali gunanga bande ko réfléchissons. Est-ce que soki moi si amoni yo oza guna ye est-ce que moi yo mobali pe mona ke no moi si wana zali guna yo na tu nan bino ba parce que l'air moko bo poser ba question moko ndeko nazana basi bele balinganga basi bele bakoto ya kanga mais basi mususu bakombe yanga yaya na bana bango te ezali te ko poza kitoko te aza mwasi te aza na ye mwasi mais vinanga ekozala compatible na ye te. D'abord mwasi oyo ngai face la mayele donc mutu atangi ekomettre nga na ndako to solo laka donc ce qui fait que basi oyo ngai bazala obaza mayele wazana ndako na ngai azalaki mwasi ya président de la république donc une femme street wazana ndako na ngai azalaki kosala na tribunal donc na ndako à part bolingo tokende na ba niveau zeli ba niveau moko intellectuel tozo sola makamoko ya classe ba makamsusi ya ye akoyela ngai ngana kotanga yango. Donc on arrivait à de tels points à tous ces points là pour vous dire que makamzaki ebele sala ke no bulunga na bato evanda. Alors pardon na sala ka teke pokaka yoza mwasi oza na sexe oye pa na ngai alingana kwe na mitambo wana te naza muti ya ba genre wana te yango ezo sala ke basi mususu akomi na niveau amoni ke posa na yezo sala makaka te lokola femme wana
nandimaki parce que azalaki angolaise akomi okotoye ngai akoye na ndako na ngai olia amelaka bakoka amelaka na nzela na ndako na ngai amelaka bacocktail eza kotrouble ye atomona na ndako na ngai kolia na ngai ezali kolia te bamadesu wangila bamakasikila non azomona kolia na ngai lelo nalie baportugais lobi nalie bachinois lobi kuna nalie bafrançais jour kuna naye nalie bacarabienne donc ezalaki kosala ye mpe mais comment un africain akoko vivre boye donc ndeko na ngai mwasi nyonso tu oyo abima na ngai kobanda na mundele na mwasi ya lingala ya portugais boko kotuna bango ma vie c'est comme ça naza kose montrer te eza vantardise te mais na vagabongo eza teke naza na mbongo mingi aloba oyo bakotoka nga bakasani ki nona azala bambongo ebele aloba mosusu epusaka bango lokola fille wana bakovivre na ngai kolala na ngai akomaki koforce kaka kendo ngai amoniki lokola jo oyo soki nazomona mwasi te te ndeko na ngai moto na moto aza na mayele na ye donc moi je travaille du lundi au vendredi femme na ngai je dirais copine parce que femme na ngai fota na ndako moto ale ndako moko te aza na ndako na ye femme wana aza femme d'affaires donc ndako na ngai souvent apasaka ba week-end omona abisikaki no week-end opasi kuna pa na yo donc soki aye vendredi samedi dimanche nayambaka bato te ezali journée oyo ayemoni mwana mboka oyo ya poto eza journée na ye kamondo explique aux gens bato bayebi ngai boloba na bato hein boloba na bafourmi oyo baza na bapense sur moi tokoki kokutanaka tomeli masanga na nzela oyo tovandi esika moko tosekila bamatanga mais cela ne veut pas dire que tozali bavi ndenge moko na bino te mais bozalaka na bolingo wana ya kokomisa nani motu kendo mais lui il est différent de nous toza bato mangala mais lui avivaka différemment mais ndelanga bosalaka tano yango nazala ba week-end mosusu na ndako nanga nazalaka te donc samedi naza pa copine nanga kuna nalali kuna le dimanche je rentre le nato na ke musala ou bien ye aza awa vendredi soir ti dimanche donc ba jour wana nazalaka awa na ndako nanga nayambaka bato te parce que ça ba jour oye azalaka na ndako et se promène na caleçon en culotte azali na souti ya pamba ndenge bata poto bazali donc alors ndako nanga nayambaka bato te alors lokola bato balingaka bayeba vie oyo yanga yango na etumisaka bango donc obe naza meka korépondre na question na yo femme wana azala ne mwasi na nga te ye nde alingaki nga alo ntango akomi na ndako na ngai aye kodécouvrir bamakambo mosusu baposa na ye ezali kosalema te asali effort à découvrir parce qu'à cette époque j'ai travaillé de 6h à 14h donc après boulot nazonga ndako po na se reposer parce que nga nalalaka 7h à 8h du temps donc lokola nakataka pongi tongo fona kende boulot to soki na ye na après midi na récupéraka ni fiske 1h30 minutes nalala soki nalamuki bongo nabandaka vie après midi na kotanga bikokoma bikozala bacontact ou bien soki na ye na ndako batelefone bikanda nakuti ifona benga babiro wana après ça tana koma ndako fona se reposer donc nafona lala na récupérer ni fiske 1h30 minutes alors mwana mwasi wana elle avait découvert ça donc tant à découvrir moi moni jo oyo so ye azo forcer bolingo na makanisi de mwasi azomona que no jo oyo lokona naza mwasi so na sali boy donc un jour a concédé mais na mutu nanga ezala kité je la voyais comme ma sœur à moi et kotala ngai mais il faut voir ce comment to sala au moins na 19h la soninga ote na pasaki journée côté na yo alors nazozonga nazaka na kwena yo yana na bengi kaka yo pona pesa tamambo te avant na leka soko kotisi 19h ti akomi 23h te na lala kaka alors la tongo fona ke ni musala donc ndeko na ngai ba tawana nazo lala je faisais absolument rien parce que nazaki na posa na été tala biloko kabela ngata nazana on a la terre moté ce que ba trigo ya boye ya ngana la teranga la terre ba trigo ya boye te donc amonaki nga tellement na matériel
na ndako na nga ba biloko na saka nango ya qualité ya tambla nango na bimaka nango na misala mususu donc akomi na posa ya koyiba parce que ndaki na besoin na été donc ngai na bimi na femme wana une seule fois o eza vidéo mokilo koyoka yango donc soki na bimaki na komaki na niveau na moni ke oh donc mwana mwasi oyo donc akomi na niveau que peut-être mwana mobali oyo asalaka te ou bien comment fonctionnera te non naza vrai mobali nga vrai homme. Donc ça c'est la télé. Na ebisi yo na bimi na basi bele. Donc basi musuba ba wela ka oya danse ba ba soki ba nani ya Angleterre basala basi nanga. Donc basi musuba Congolais ba wela ka ba to banga so wela so bundra ba mise ba so wela basala banzele nanga. Nazo ba na télévision, nazo ba teko soki ya ko bata mate. Donc na lobby encore parce que na répondre ndeko wana. Mais na vie il faut un homme azaka na ba principe. Alors ba principe na ngai eza lokola ba principe ba prêtre ya église catholique. Donc na buka ka mibe côté. Na buka ka mibe côté. Ezate ko parce que za mwasi ya kitoko ou apparaître te liboso na ngai alo laksi bilamba laksi ka banzoto alinga na bimina yote. Na sala raté. Il faut na tala na troisième œil. Donc ce que na tala na troisième œil na moni ke likambo ezate à ce moment là na ko bimana yo. Ou bien faut que ma copine nga donc faut mo tema na ngai et c'est na yo. Alors ba qualité ya base na blanc faut d'abord na mayele ya classe. Il faut na mona ke do dans toi oza mwasi oyo tokozala na romance, tokozala na ba débat intellectuel, tokozala na ba compréhension, tokozala na makambo belé oyo ke tokozala compatible. Soko za mwasi oyo yelinga beauté banzoto ngana lola mwasi na beauté te. Na lola mwasi te parce que yo parola produit faut na lola yo mais non. Naza muto ba niveau wana te. Donc pour vous dire que non, basi belé ba prochanga e balala na ndako nga ba sala tout mutambo na bango na koya te. Alors ba musuba comment na kanda parce que à s'exposa mais naza na posa na te yo si tu na force yo te yo moko s'exposer devant ngai o laksi banzoto menga na boy. Parce que Nathalie na moni que non kuna liwa eza kuna mais na ko ko te na moyo na liwa. Je garde ça parce que il faut la ngam zo mona. Donc ngana za la prêtre catholique. Naza mutu te ke na kende ki kaka boye parce que za mwana mwasi. Donc femme wana na lobi na niveau te mais ngai soki ngana ki niveau na yeto posa na ye alors pas na ngai ngana ki na posa na yete. Donc c'est là que ba kanda na ye mokolo oyo ngana moni ke ah mais mwana mwasi fa sala nini bon alinka ngana bima na kaka mbo tika na bimene mana moko na bima ki na ye. Je vous assure mokolo wana alingaka kufa. Na lobi yango donc na okena détail te parce que na monaki bato mingi baza ko ba question mais pourquoi donc mbe tu nanga nyoso tout et bebaki. Ça c'est pour vous dire que tango zali ndoki OK pai ko sala mabe ezali kaka te ke no yo okende na ki ndoki na yo osala mabe. Donc mokolo wana ezalaki volonté nanga ya malamu parce que nga naza bouddhiste na sambelaka. Donc ngai mutu na sungaki ye parce que soki na sungaka ete mokolo wana alingaka kufa parce que etamboli na ye ezali ya mabe. Na kindoki na ye na ba makambo ba yaki nango soki pe kozwa nini pa nga na yebite. Ezalaki kaka entre ye na Salomon. Donc mokolo nalalaki na ye na ndako nanga oyo ngana desitaki nini no moi so na moni ba kende ko finga mibali de mbala kuna sana ndako nebo ate atele magate te asala ka moni te na bimali na sala plaisir na taki kude na talaki eti na moni nga bimbo na ko kutisa ye ta na bimine mukolo wana meli mbala moka donc na ba temps oyo ndako ngasa ko iba soka ya lali awa na tika lali na tona ke musala. Donc azayi ko fouiller ndako ko yiba ti mokolo ayibi ba parfait na kangie na bengani ye ba ke combiner na chimblo ba ko zonga donc ba zonga ki parce que ndako déjà ayeba ki yango ndaka sa ko koto engalo akena besoin ba clé réserve donc tango ba yibi ba clé réserve ba kena yango
bazalaki kozonga na ndako nanga soki mpe na chimbi soki mpe ye moko nayebi te donc bazalaki koya kotia babiloko kotia bamakila na biloko kolia to soki bakoti na ndako na ngai lokola na cuisine caméra eza te donc bakokota na cuisine nga nazala basystème mosusu ya biloko kolia etikalaka ndenge nabela biloko non naliaka français lelo portugais lobi jamaïcain lobi loki naliaka bongo nalingaka koplaine nzoto nanga donc baza kozonga kotia babiloko na mai bamakila na biloko kolia kotia soki biloko nini alors chaque fois je rentre à la maison soki na koti okomona esprit elobi nanga ke etala biloko kolia to soki nakei natali biloko kolia soki biloko kolia babwaka yango mbala moko nazwi nake kobwaka yango donc je faisais comme ça donc soki na koti namoni elili na ndako donc l'esprit me dit que non elili ezalaki awa kende zwa biloko kolia soki nake na fongoli etikalaki nabwaki yango soki nangi namela mai soki elobi nanga ke no mai wana bwaka yango nazoka mai wana nabwakaka donc ngai naza bongo parce que na priaka tongo poko donc tozala ba prière moko ezali ba prière moko unique ya moto na moto ya protection et moi je le fais du jour au jour ndenge nazo expliquer bino donc moi je me protège comme un prêtre catholique nga naza bongo donc nazala mobeko te oyo nga nabukaka eza te ke o te parce que nzelo eza nango boye nakoki namonaki nzoto adi nalala na kaka te nabukaka mibeko te naza korepete nabukaka mibeko te donc soki yo mwasi oyaki na batrape na yo soki makambo nini nakobuka mibeko te parce que soki aza na posa il faut natala na troisième œil soki namoni yo nakoyebisa yo to natiki to soki namoni ke no likambo lingo osala nakoki koneutralize yo nango nakosala yango nakutisi yo après ça nalakisi yo omoni nasali mpo nasala yo boye soki namoni eza un danger mpo na nga nasalaka te donc c'est là que femme wana abandi kozonga babiloko tu oyo ya qualité amonaki na ndako nanga oyo akoboma akomaki kozonga mpo bomaka yango donc tant oyo ezwi ngai babiloko soki bakaleson bakendeki nango badra bakendeki nango imagine moto na kozonga mpo yeba badra parce que naza na badra ebele alo badra wana c'est suite ya mafemme wasa na tribunal ye moto na makamani ya badra bacouleur ngana linga mingi badra ya pembe toujours donc makambo su mwana explique bino yango eza te mais la femme avait trouvé propriété na mwana mobali qualité ya mwana mobali elle avait trouvé ça dans moi amonaki ki jo oyo il faut comme mobali nanga c'est le ba penser na ye amonaki ki nonga nazali qualité ya mobali na ye mais soki yo mwasi omoni ki no oyo qualité ya mobali nanga ba genre nanga est-ce que yo ozali ba genre ya mobali wana likambo wana yango ezali koboma basi okomona mobali na ye ya ndako te nini yango asokola te azaka sali te mais bovandi na ye pendant 12 ans boboti 3 bana 4 bana lelo oyo akomi sali te okobana mutu mosusu oyo mutu na bajare na yo bakalite na yo après ça mutu na quelque temps okomi oteleka na mutu na akendeki yo moni bakalite na yo alors bato baza fe yo ye alali yo kaka après ça aleki na ye parce que asisi posa na ye alukaki na yo te mais ngai epai ya femme wana nasalaki yango te na efeni ki non bon mwana bimano epesana na copine mwana bimano eza te elle croyait que j'ai blagué mais non c'est pas vérité parce que mwana bimano ezalaki te donc nakokaki kobuka mibeko te mpona koplaire kaka ye non c'est juste ça elle a insisté abandi koya kolala awa koyelanga ba aire moko tardive okotisi alinga akende te abandi koforce yango c'est là que na comprendre que te azokanisa peut-être ngai naza mobali na fonctionnera te soki ndenge nini bon nalakisaki naza vrai homme alors naki obisi natala ye ntango natali ye j'avais découvert oyo ezalaki kati na ye yango nasalaki nko nabimi na ye alingaka kufa donc donc ngai moko kaka nabikisaki nefisaki no omoni kindoki ozosala omoni okanisaki naza mutu kaka yo okozwa naza vide mais naza vide te omoni sikoso natiki yo okufi
oh badrani surtout na ngabite tika badrana nga chaka na washing machine bolandinga. Mais malgré ça azo zonga toujours donc akendeki kuna pa batina makamera bango basolimi te tela mutu na zana niveau boye mystique boye abali azo zonga toujours umura kabo pa mutu solomine o solomine tela mutu mutu mona te otura kabo allo o zaka ngaite kana sala mutu na te o di kendedi al nakanga te o kotisi le temps o kota ayina mabena alingi ko kendete alinga ka lala. C'était ça. Donc bande konanga j'espère que na répondre na question wana oyo bato bakina beso ba yeba mais ndenge nini parce que moi c'est moi te azala alinga kinga mais nga na accepta qui était parce que na ko buka ba principe te ba principe moko bezali ça na peut-être ça l'unité mais na ko buka ngote yango na za ozoende konanga mais bakina makanisi ya be mabe et puis ti ba chimblo ba koti na makambongo bo chimblo yango minga na décida ki na moni bon et singa ba ta ebele toye ba ki ba chama makina na ba bloc lia et ba ta ebele parce que singa ki monde singa ki ba to ki mom ki avancer ba monde mususu pour te découvrir yango. Alors les gens na solo ba boye parce que to découvrir nyonso donc ba oy ba ko aider ngai ba aider ba bi no moni boye salamaki chance pour na yo pe na monde ozali vous allez un peu protéger pour les camoboy mais effectivement boye salamaki. Alors ceux qui va rire salamaki peut-être maman il sous na melaki oyo na ko waki ko détecter en côté peut-être ça va affecter nga mamuke na kolobate na yebite mais ni surtout yo nga na monaki na boaka yango yango esali ki peut-être lelo pe na za ko survivre de ceux qui bon peut-être maladie c'est soigné d'amener na ko faki déjà ou bien likambo ko ngi sala belangai na ba bloko ba chaki na ndako nanga avec le temps battant oyo moni battant mo mingi to zui senga ki ba cérémonie mususu pour ko iba makamususu belé quoi tant on est ko découvrir makamususu donc yango moni nga sikoyo na komi na niveau sikoyo na venger yango na moni nga na bino ke no chimblo avaka ngamisu fo beta manana na yebi ke ayebaki ngate mais à côté na bangolais mususu na sali défi donc je le dis et je le répète na sali défi on a sali même batu bazaka nzinga na ye soki amoni ke ako kotsa na mbila te a patla ngate na ko beta ye donc des fois ba camarade na ye na ko beta ye et puis ako longola sapatu na bilamba na kaleso donc fatika la nini ndenge ba bota ye a remettre nga yango. Donc ako longola yango a remettre nga yango. Après ça ngana ko kende na yango sima nango ne sikoyo ako comprendre auto bombelier parce que facha zolo likolo soki na ki musuni na ye na musuni na ite te a se trompaki soki na ki musuni ya Salomon te Salomon se trompaki soki na ki musuni ya femme mwana te ba se trompaki amona ki mukolo oye abimaki makila lokola mai na pompe na mbeto langa amona ki yango donc mukolo wana comprendre ki moto yo batininga mission na ko lia ete donc mukolo wana amona ki yango et puis na yebite pourquoi lingi azonga na ndako na ngai aya ko yiba ka biloko lokola babilamba ya biloko ya Arsenal ka pamba ifa yibango akina ngona mwana na ye mais babiloko ya ndako na ngai so ko yiba biloko ngana soma na mbongo na ngai oyo enka na yo ezate contribution ozongi même kiti oya ya ordinateur yoko chango biloko ce n'est pas possible kiti ya pamba ya kuira nga ordinateur mukula tso mona na soma kiti wana sepeli na ngona kabela yango mais kiti na kabela yoke na ngo wapi bande ko nga tango ba ayibi clé ayeko zonga ayeko cha biloko na kiti wana kiti ya kuiri tu ezika pour vous dire des exemples na uti musana ko ta parler bo kiti on dit ba tia ngo moto donc moto ena ndako ayeko chelo ko na kiti ziki ne surtout donc quelqu'un qui avait la clé donc par exemple quand la simini ngwana tala bloc parce que la kabela ngai
ngana senga yo ata enkate au kabela ngai surtout na sana mando ngai na somo na mbongo na ngai yo lingi mona ko boma yango ça n'a pas de sens hein osozonga ozoko boma biloko oyo ngai na somba oyo yo zai ko lula donc yo okoto ngai po ba bloza nango e koma ya yo amoza mwana mwasi te teka nzoto na yo biloko ya kitoko lingi ba bijou ya kitoko teka nzoto na yo mama mbongo yo kozwa talaka se bila mbongo ko kusoma biloko yo zikina omona na ndako nanga oyo zai ko lula ama teka nzoto na yo ba mbongo yo kozwa soma biloko wana po bimaka mwasi mais ko kene na ndako ya mutu te oyibaka ba parfum oyibaka ba drap ba nzungu hein c'est la honte ba kaleso ya mutu oyibaka ba couper ya biloko Arsenal okena ona mwana na yo oyibaka ba robe mais c'est comment ça maman oyibaki te omiteki yango bomoni ke moi temps sikonde tozongi na likambo yango parce que naza ko agir je pense que na clarifier yango trop bien bo comprendre nga bien Chimbra aza dimi aza ndundu bo mutana obeta ye akoma noir aza ndena idée te ayibaki ngate bye bye.